Parce que nous sommes des artistes comédiens. Nous chaque organisation, chaque membre une femme très active. Donc aujourd'hui, nous avons un certain Chaka Congo, musicien, comédien, surtout pour engager des après je pense que nos avocats conseillent de se chasser. Et puis ce n'est pas la première fois. Donc ce n'est pas un donc cela veut dire que c'est-à-dire qu'il y a ça dans c'est pourquoi nous avons annoncé dès la semaine prochaine le tribunal. Je commence par celui qui, je ne sais pas si vous avez acteur Yamboka Nenouana, par le numéro, la petite numéro 1, Los Angeles. Le tribunal. Parce que quand je réunion, ça c'est la bonne na yibike que wela na enini. Nous allons na projet mon côté. Nous allons na kambo mon côté. Mais ceux qui ont pas payé micro, à ce que vous devez ayiba ka Nicolo kuna yo ki bali mo ba $20. Autre celle-ci pas pour cotisation à $20 papa. Tout ça exemple par qui? Pour biso to sala kande to pesa ba information. Et you have na kati ya pongi na ye kwende ngeni. Si au cas où akokende na si au cas où famille a confié kaka programme matanga oyo ba démarche matanga pas chaque Congo. Bino ko sala ni. Non, mais je me demande biso to prouver na matanga mundo. Parce que nous sommes des artistes comédiens. Chaque organisation, une femme très active. Donc aujourd'hui, nous avons un certain Chaka Congo, musicien, comédien, surtout pour engager des après je pense que nos avocats conseillent de se chasser. Et puis ce n'est pas la première fois. Donc ce n'est pas un
Donc cela veut dire que c'est-à-dire qu'il y a ça dans le bâtiment, Oui, papa. C'est pourquoi nous avons annoncé dès la semaine prochaine le tribunal. Je commence par celui qui, je ne sais pas si vous avez acteur Yambo Kaneniwana, par le numéro, la petite numéro 1, Los Angeles, dans le tribunal. Parce que quand je réunion, ça c'est la bonne na yebite que wela na enini. Nous allons na projet mon côté, nous allons na kambo mon côté. Mais ceux qui ont passé micro, à ce que vous devez ayiba ka mikolo ku na yo ki valait $20. Autre celle-ci, pas pour cotisation à $20, papa. Tout ça, exemple, par qui? Pour Bisso, donc ça la gagné, donc ça va information. Et vous avez déjà kati ya kongi na ye kwende ngeni. Si au cas où akokende na si au cas où famille a confié kaka programme matanga oyo, démarche matanga pas chaque Congo. Bino pour ça la nuit. Non, mais je me demande Bisso kaka Bisso to prouva na matanga mundo. Parce que nous sommes artistes comédiens. Oui, toujours à Kawana. Papa, et ça dégueulasse. Chaque organisation, Maman Chako, membre une femme très active. Donc aujourd'hui, nous avons un certain Chaka Congo, musicien, comédien, surtout a compris pour engager après ma je pense que nos avocats conseillent de se chasser. Et puis ce n'est pas la première fois. Il y a ministère ou présidence. Pour vous déjà que ceux qui m'ont marché à présidence du coup les a saisi, il y a ministère les a saisi. Alors, papa Chaka Congo quand mon corps en danger. Papa Chaka Congo a une famille maman Chaka, oui c'est famille maman Chaka, a une ici bon merci beaucoup papi ya mfololo. A une ici bon lobi oh non, boyo kaba comédien te boyo kande ngai. Papa Chaka Congo tant na famille ya maman Chaka. Chaque Congo dans la famille, il y a maman Chaka. Avec ma maman, papa commis, avec le ministère, comme la dit là, la famille Macha. Avec cette famille Macha, pour des beaux-arts, on a pas cosico. Oh, il y a là, t'as le quoi, à Los Angeles, là, t'as le quoi, à le sombo. Là, il y a JP Massamba, vraiment. Il y a JP. Et, bonsoir, Lina Sarah. Et on sait laquelle, à Los Angeles, papa Chaka Congo na JP Massamba Mirai Mondi mama bana biso basangani bakomi batindi lettre batindi ba lettre bakebeta ba porte ndenge bakende ko beta ba porte wana bayebisi famille Machako ke papa Masumu ndenga zawana yeso basali ba démarche matanga et tout pour intégralité la rata chaîne YouTube Coquetive soyi basali matanga et tout makamnyoso papa Masumu azora 50% akataka pourcentage. Place pour mon famille Machako ba peli balobi ba comédie ba poussa la pour ba comédie pour pourcentage. Oh Chaka Congo coco
que je peux... Oui, facile. Vas-y. Bandeko. Nalinga so vraiment koloba te na kati ya ba réseaux sociaux parce que ils ont toujours mal interprété. Omoni la NTPC tant tozaki libanda nango mingi tobande kojuge yango selon bamurmure na barumeur ya bato na makambo ebele bato balobaka voye mais ntango toyei kokota na kati tomoni association ngo ndenge etambolelaka nyonso ezalaka clair et net bomoni ke mbongo ekotaki boye mbongo esalaki boye napesa exemple ya matanga ya frère na biso kululu mbongo moko eyaka evanda boye famille na biso tokotambola lokolo moko ifo tosomba cercueil na famille na association tokei tosombi cercueil etel boye ifo tosala boye mais jamais omonaki non soki ata moki etikali ezongala na moko ya famille jamais omonaki non association eloba toboye tokoye comprendre ke non barumeur elengaki ebele neti na makambo ya mashako epesi mpasi Même maladie à biso naza sur epesi vraiment mpasi tika bitourner la côté mwa moto la makoko mwa ni failli. What better way than to have a donc epesi mpasi pourquoi parce que Je peux m'asseoir artiste. Enfin, faut te répondre non à comment le bar là. je peux m'asseoir artiste. Na azali. Problème ya biso baartiste eza te parce que famille ezogere makambo na chaka kongo nde biso non problème ya baartiste eza par rapport ya baaudio oyo ebimi esui esali mpasi papa masumu tokende d'autre part aza papa mokolo aote kofete 50 ans ya jubile ya mosala na ye apart wana biso mpo tokoza bakoko ya papa masumu aa na bana na ye aa na bakoko na ye aza na bapokilo na ye aza ntango bozozwa audace yofinga papa nkolo mais ntango biso mpe baartiste tokomona produit soki toa badoki yango moni cette fois-ci baartiste mpe balobi trop c'est trop parce que ntango bato bayebaki nanu te comment est-ce que ntango na ANTPC ils ne comprenaient pas avant ntango bato baye kocomprendre mama chako ntango alobi ntango baaudio wana nyonso eyokani nasi bato balandi yango na banini bato babolandi yango na banini na bachaîne nde sikoyo papa masumu alobi non trop c'est trop ekosimba te ata mokie tovandi réunion tolobi bon comme ANTPC vandi bacomédien réunion comme bango balobi ke tosengaka 50%. Tokende na famille, totuna famille parce que famille babengana na bango biso. Babi tosenga 50% toya matanga na bango te bango bonsa makambo na bango bakolela masha. Toya kovandi na famille touti confrontation na famille. nyonso na bachaîne Obimi nyonso bozwa mona bachaîne. Donc ndeka komonela image bomoni kaka. Mais botala kaka. Atoko yi bapesi ba image. alinga vérité Bakoli caméra, balinga vérité bima na caméra. imiso mokoloko Milikola te ka bongo. Maman lui fait ntango gouvernement eyoki ezalaki sesi gouvernement ntango eyoki ke mama chaque akufi première dame fondation ya mama Denise batindi $20,000 ya maboko ya famille $20,000 mpe $20,000 ata baotinda ngo président lobaza wana bato ya fondation mama Denise falo babopesanga na mema ya famille na memi fondation inde tina famille mama Chako a présenté grande sœur mama Chako bazwi $20,000 bapesi bango problème eza na bacomédien eza nini problème eza na bacomédien eza kaka ke mama Chako akoko umela kuna na mort te lokola Thomson moko akokoumela bongo te eza te tokenda 1 mois ndenge eza na soki babomba ata 20,000 na biso moko boye na kobunda na bacomédien tokunda mashako mpe tokunda mashako na honneur ozomona tokunda mpe tokunda na honneur balobi lokola pa papa wemba babénéficie epai ya grande sœur ya mama Chako alobi lokola bango epai ya papa wemba babénéficiaka te nde baye babénéficie sikoyo epai ya mama Chako nde bapesi mwana bonga mobali bazotambola na Chaka Congo na bakosiko l'audace d'injurier mama pembele Chaka Congo ya toke no malema le petit okoma wana
dit réunion, tu as un bureau, il y a président, le bébé, ça va président Massoum. Le bébé, tu as une réunion. Les autres, ça va sur la réunion, n'a pas pas le soir, tu as un tobi. Ah, toi qui es sur la barreau. Biso, si tu fais ça, tu as la chape. Si tu as dit que tu as la télé, tu as maman chape, il faut te les mais bango balingité quelque part bango moko balobi ke non maman anya lobi maman chaque fois bis no moko bandeko na mkono kufa bandeko na ngai bapundanga témoignage ka ya bango moko maman chaque fois finga abenga na chaque kongo bisha ko maman na kokota kango te et na famille beaucoup mikolo ba ke non ndenge ça boye baba comédien ko kusala te biso to bi bon et ama be ko be sa réputation ba tout ngana ebi pas sur be sa réputation be ngama moyide mais ebi pas si akobenga na YouTube maman je fais naka baksana na bete lo c'était ba artiste ba boy ko la ma chaque côté ba artiste ba lingika bazonga sima batika famille ezala parce que famille ba lobi ke ba lingite ba perdre parce que déjà na papa we ba perdre qui ba comment ça qui biso to e matanga ba dengi ji pense et on ba artiste oui ba ça ba famille ba comment ça baba toye matanga tovanda biso matanga mama bango batibengi babengi jip et bandi biso alors nde bacomédien balobi na oyo ekomi ya ofinga bavoice wana baleki ya mashako bafingi totela bino mpe bavoice na émission bacomédien bamoni moyen te babi bon oyo ekomi ya kobebisa na réputation ya biso boye oyo ekomi ya kobebisa réputation ya biso boye tobendani na biso non baza na besoin ba décorer c'est normal yo limité ba on n'a pas dit ça makamo nyo so tolobi en oti mais tolobi boy mama chako ba décorer te pourquoi problème na bien so ezali façon bazo finga famille mama chako ba fingi ba comédien quel rapport il y a entre ko décorer na ma 50%? Il y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport. Papa, chaque fois, on va tomber dans la bureau, on va se côté. Alors, ça, je crois comment on se dans ma porte. À côté, à l'issue. Voyez, donc, tu dis, réunion, tu vas dire, il y a de l'unité, tu y a tout sur la famille, tu vas biso, tu tiki bino, beaucoup d'akasi, maman chako. Biso, tu koya mangue, le kola kaka, babaya, comme aussi, au fingi biso pona, maman chako, tu vas y aller koloba. Oh, et ça, par moment, on va basoda. noelangi ya mama pata foti nzambe na noelangi ya mama pata nde okoti vanda mwa kimia na silisa nde eyo osala ke biso toye tovandi nde babaziraki te besoin na biso ezalaki nini de 1 besoin ezalaki de 1 baloba mutu nini asengaki 50% na kati ya bacomédien so basali badémarche deuxièmement babimisa mutu oyo bato oyo bafingaki na kati ya voice et tout ani balobi te bango bayebi na bango makambo wana te boye te Jean-Cel mwasi mbinga bazoboya po tolela lisu te kaka ofilme Jean-Cel mwasi mbinga zana mpe so exemple moko okoki okufela ndenge oza na okufeli un être cher okoleli deuxième jour oleli troisième jour obandolela chaque jour dondora ata programme ya matanga opesa te obandovanda kaka na si ozolela okoarrange matanga ya motu ndeni. Ah oui, maman Sirika Koufito Kunda et Samedi comme un copima, Zana Ngali, maman Sirika, Zana Ngaba, Naokamon Gabobila, déplace Kokele, maman Sirika Koufisei, Samedi. Bon, j'avais pas image en cas. On vit d'ici la vie au bateau, Babadi, comme un chapeau, Bafinga, qui n'a qu'à être Babi, Babi, bon. Quand on a vraiment s'excuser et tout, bah on va la carte on s'excuser jamais, bah on le voice, bah on sala que le quoi. Quand on va s'excuser, on dit excuse, mais sauf que le tiki, on y a pas qu'à jouer à la manche, quand on est la maman la biso avec parce que manière chaque fois on a fingi ma pembelelo. Chaque fois on dit Saka kongo azofinga maapembele taye kuna kauka nzoto taye kuna boy saka kongo afinga maapembele maapembele akamata sako mama saka kongo za comédien saka kongo no kuchuka nga ino bakangisi ekuna makambo ya bakangisa kai makambo ya matanga Joski saka kongo kaba uchoka nsima kaka minta ba Josa nyoka longo ka saka kongo kutaka oui masha kona papa we baba za na famille baza famille papa we mbaye ana masha ko aya ne kubaza de cousine quoi baza même famille you know the case ba famille moko
ya bafamile biso basoda bayeba biso bazobengela biso mpenza mbila mpenza na extension bazali na mikilenge babeta 211 poto yango eza 211 na bosaki soisano na neso 211 te orage ozoba mosusu oui parti tokolela mama na kimia yango mpo to évite nyonso todeside tozela jour vers la pata basengaka 50% mpo bacomédien te basasi na biso no elangi ya mama pata basasi na voice wana lelo tokende boye bakomi kosexcuse balobi bango nani grande soeur asexcuse mais baoyo balobaki oyo baidentifie bavoi bango babi basexcuse jamais donc na minute oyo toza awa mungu moto azonga ndako na ye monde ordre yango wana mungu moto asinda na ye toyaka na mort sawa tokende matanga mama wasika tozalaki wana lobi mpe tokozala wana samedi tozala na mort samedi na mort epoko obima samedi eza matanga eza na kasavubu na befale numéro 6 sur place kasavubu te numéro 6 numéro 6 mpe tozalaki wana mama libota moko donc eza pardon mashako kama mbosa ndima teke pa mashako Poutou la voix Sandra Sandra Poutou ezaka aswanisi mama nani lelo ntango tokutilanya toyepo tozwa na famille chaque konga yeba ngai tonaolandela makambo loka chaque konga azalaka soki alandeli mama apesi 50% akita na motuka te soki azino 50% na ye te alobi ye ndenge azala fo bapesa ye 50% donc moyen te makola goloise bomona baimage na kati ya nini tellement ke bareconnaître bator na bango ntango tobandi réunion parce que c'était permis que bato bafilme ntango tobandi réunion une fois que on a été tokutani na bango babai tokata bacaméra bakata ye bacaméra mais bato tozwaki baimage parce que eza wana balingi te bamona mpo bawangani bango babi bango balobaki elomo te bazowangana ti en fait comme basengi pardon mais te so aza pe na problème yango doit tellement choqué doit tellement laissé bon bacomédien balobi que ezela bacomédien balobi que loba nanu grâce tati grâce chaque comme tu offines vitalité tu offines mapeme a créé des ordres bolongwa kuna chaque kongo akotaka nyonso ye do ndenge azana comme na yango wana gilof totiki bango basala ti ebandaka bongo epai etadi ezalaka bongo ti batika bango basala après vous avez vu le désordre donc tozotala bango omoni problème ezala nyama na yebi yo koko bilali faut continuer koko bilali asala chaque fois tofinga famille mon way biso kaka tozala bien zelolanda baimage kasi bongo comprendre yo moko ekoko bilali achaque fois elokwa te konta koko bilali yo moko bilali omoki ndongi eza te pardon vraiment zizi na nanga eza kaka pasi mama na ngai ekoleka malamu na komona moyen te to mama basekaki kaka pour chou cœur tobenga Yolande Kazadi awa makambo na uti oloba ti omoka nde yokomi boye ebeka na fingami na youtube mpona balokwa biloba Yolande Kazadi oyo no elangi ya mama pata tala sikoyo makambo no nani Yolande Kazadi akomi soki koketana na kati bokeba azala momi kaka balokwa bino bashaka kongo yo soki oza ya mwasi yo baya Yolande Kazadi shaka kongo mpenza ya mwasi mama biso tozolanda ngo wana tozala makasi mpo na jaki mpena tozala me tozela basilisa baorganisation nyonso apres bango koza baorganisation biso toye kolela ya jaki comme il faut po aza mama ya biso merci pipo izaki yo yolosikazadio aza mbandaka nga likamoniaaa répété likambo sema kokola kati soki koketaka kati bokeba za moyibi yolosikazadi mwana toashaka kongo problème nini na nga mais abe nungu bavana na bango biso tobi toya soka lokwa bapaya nde bali toza lokwa bapaya toya lokwa bapaya fasante ya mama atuka mpona lelo bocontinue intégralité na bayoutube parce que soki tobi toke mosika abota youtube tokota bino na youtube kala mingi ta
ya biso te omoka biso tokokana mama no makasi moi lo lobiana mama abilo pa kapota mama abilo pa za bongo moi tenda bimiso mutumne mama abilo akapo mutumno munene biba empoli basana bango balingi tout est grâce aza nini oyo Yolande Kazadian bata boye kutuko omwana alekata ata western te tout est grâce Yolande Kazadian wana mwana ya papa na toyebi te abia papa chaque kwani va payer nous bien ya tika bon ala lika nakanda chaka ko ngache mutoni balo te aza koza bafula ete obo mona luka mabanga po ba comédien azwa te ala mbongo otinja ba comédien te po babwaka ye so abo apoto tanga ko moni mina dire ya pardon ye muntu ana lobi na biso abi baba ke balanga na ebisa bino papa chaka ko moyen zate tout passe partout akimi bandeko bafamile biso botika osala biso boyeko nzambe yango bakoma okanga makambo nyonso tookoma mpo so bozali mabe babandi ozongisela bino image ya majo oralobai na mafamile famille ayebake epuis en plus famille ya biso mama ani mpenza yoleka marchako propre balangage otenu na nebemba yaya na yo yo bato mosusu bando moni kokenda marchako En tout cas, je voulais vous informer à évolution. On a bloqué nos moyens. Comme finger, papa bad. Comme finger ma chape. Avant ma chape, tu m'as sonné quand même un peu baïba. Maman chape au cas où na cop c'est tout en tout cas izalaka. En tout cas moi la pied nani oyo yo la hygiène ya biso. Maman ya bien dit ça il a déjà un camion pour na posa ba. Après mon dossier. Wana ko bilali oseki ko bilali oseki bandela suto ozela o. Ko bilali bozala bafoko tukwani bozala ni mama papa yo amru ya makasi yo amuntu te yo kokokatsa en direct. Merveille non tolandela bango te tolandela bango poani batika na bango pas tolandela na bango bango ba te biso ba artiste to la famille artistique kutu ndeko wala nde cop na biso mboka na biso parce que bato bakolela artiste koleka famille artistique bazate bango mo bakundaka to biso mo tokunda bandeko na biso na toza besoin okunda bandeko na biso mama masika azangi kunda kunde te po famille ya basali makambo nyonso biso okende na assistance ya nzamba mama kaka na ndenga mukie opa yebike masika atika bandeko na ye alinga benga Laura Rachel te alobi mabe afinga biso mama ba bon pourtant ofinga mama mwasi ba ke mo koza bon kwa bon donc ba ke so yo za mwasi ba ke za bon so za bon te se mama bino biso pemele zeta mama tika walo mashaka lisanga atilanga poison te lisanga lilala empoisonné lilala ya bizela na zonza na ya koko bino nyonso bozala batestament na bino po ko bilali azomi susu ngi famille sa testament so to famille ba comédien tolingi bango nyonso mais ba famille azo bakusa tonde soni te tolingi famille ya mama pato monyelo na pete abijo ko ebi matole la lufa bapaya akomie plus tout on y a pénalité na lobi kaka ya koko
Ya Coco. Ya Bilal. Omoni yo. Merci. Bonjour. Kuya nga funguli ko na muto ba ko Bilal afandi nae. Mote tamari to kaboni na famille wa sako. Toya mama de kwa bapa ya sujet ngana. Toya mama de kwa bapa ya babi biso ba linga bango te. Merci Laetitia Kimbota de moi na mona kala. So de madame ba dongo so. On est la mate na boy. Mama, Sandra Lirosa ngai. Mama de moi. Kaimba zong se suzunzambe na Kaembele tena se mwana satana afinga abale omona nzambe to okota lifelo po ozala moyima bifingela mwanta. On parle français aussi, mais si vous avez des communautés, nous sommes là, papa. Nous parlons français. On parle français aussi, mais on est plus dans la communauté. Papa, on parle lingala parce que toi tu connais pas Macha. Ouais, ça tu connais Macha. Tu connais Macha. On parle lingala. Sors au nom de Jésus. Bonsoir, Réformé. Merci beaucoup. Nous il a bien marié le corps à boire ce jour. Corps du matin, quoi, papa. Macha va boire tête. Ah, Kaembele maintenant c'est Zam Kolot. Cameroun il en haut. Il est dénacé, il est né. Yani. Équipe en honte. Bandeko kwamba osa trouble awa. Je vais bien Yves Mombosa. Oh. C'est juste Nazali chérie, c'est juste ces aragues, c'est retenir quoi, quand on a la humilié. Tu vois la biso humiliation. Humiliation, et le bien envoyé. Famille qui est posée est compliqué à dormir. Bon, il va trouver on a gâté, on a lipa, on a prendre la gaufre. On va pas dire la poisson, on va compliqué à dormir. Mais pas que celui. Voilà, réponse est en moi. Nous il a mis ma pièce. Il y a des bosses là, le pardon, la ligne à tête tikanga. Vous allez au restaurant à Makoma. Malo sana kuta malo sasa ya makala. Azongi la msala. On va faire les bâtons de toi. Fatou, j'aime bien tes yeux. Merci Carmel. Si tu as théâtre au monde à l'équipe à Macha qu'on a capté dans quelques années après. Akoka la makasi. Akoka na bolbaka Macha ko doublement. Mais après ça, il n'y a pas d'actrice. Merci. Avant de tourner. Macha va se mettre là. Maman, moi ici là, moi ya. Attends, Sami, on déjà petit bango. Merci Cathy. Ma boule. Je vais bien poser 20 000 ici, là, tu as posé 50 000. Tu n'as pas vu le ballon, mais tu donnes aux années. Non, le banni. Non, le baka. Non, pas ça. Naitiki na babinga aloba na mingi te nazongisela bango kaka naboyi na ngai babinga
ntango ezali nabengi stade place tosamanaki ezalaki kuna après quand tobimi nde pourquoi tozali banda moi Jolie la camerounaise. Jolie camerounaise, Jolie Mapundu. Jolie alobaka anglais. Maman. Baolia Mapundu nakwanga. Is Mapundu sale? Is Mapundu. Mapundu dis de mamish. Tika bangi coquette. Oh! Oh! Bien. Lisoko Famille. Oh, fato lisoko munene me tika bangi coquette. Il est malade, wesh. Sina okenda wapi? On a bloqué nos moutons sur la sanité. Aussi, ma vie n'a pas eu. Comment on va bêtise? Comment on poli? Moi, Sadana. Comment on poli? Moi, Sadana, moi, je me finga. Bon, moi, mon thème, je comme il peine. Bon, là, mon thème, moi, aussi, c'est comme un beau coufi. On s'en va dans les lois. Et pas il va te dire que papa va pelé. On te ma paix. On s'en va dans les lois. Kaembe. Tokola. Bon, là, mon thème, tokola, j'ai poussé dans ma casse. Alex, elle a douce, habite là, c'est mon Kaembe. Kaembe. Tokola, j'ai poussé. Maman. Qui mambo bêtise ele qui ma casse. Batali bo changer te e bo bo invité maïsa zoya. Bon, to sali bon hotel, so katibino. Tout bal. Bon na fiti. On a répondre à C'est là dans ma lembe ya ya. On a ça yo za pomba. Angoma nazali aya nazali. Notina. Anji. Eh, abanda kuna. Abanda ba. Abanda kuna. Aje. Merci beaucoup Marielle. Marielle n'a pas accepté Gaël, salut, Fatou, Coquette, Tina, Big, Salam. Coucou. Coquette, ça a mis de souki à Water. Oui, Marielle, on peut s'habiller ensuite espace. Pas tout espace. Ok, d'accord, Francine, non, merci. Non, on peut s'habiller ensuite tantôt, donc incessamment, quoi. Non, on peut s'habiller ensuite, mais jusque là, décision finale, les gens que tu as comme Toya sur matin à thé, c'est ma préférée. Toya sur matin à thé, donc tu as encore une famille mort, tu les marchés au canne mort. Donc au reste, je vous aime beaucoup, bisous, 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 bisous. Et on peut s'habiller encore suite incessamment. Bisous.